outa kolanda Mira Jericho na Viesilas nde baoloba bango nde ba PDG ba chaîne ezaka mibale bango nde baza ba PDG ya ba chaîne ezaka mibale donc nayebi te basali eloko wana basali allusion na chaîne ya Bellevue to eza eloko moko kaka mpo ezalaki eloko moko kaka ekende kaka na sentiment to mwa message moko ya moke eza na kati ya makambo wana nyonso. Suks Okay. Yaya yo yebana te bazalaka na groupe Simba bayebana te ozomona bayebaka bango te siko oyeba mutu moko bafongoleli yo motema apesi yo makambo lelo oza oyo oza yaya basala polémique na mama te mama aza mama ozomona mama kotikala mama bameziraka na mama te mama kala azalaka te lelo atoza na bambongo mingi komo oza na bajet privé ya yo moko wana suki obimela yo koignore moto abimisa yo yo ozalaka na chaîne te lelo basali basoutenir yo baparene yo ozomona lelo mosusu peut-être oza wana moza na suki ya motu moko boye yango moni nzambe mwami na bino mosika eza te bosukaka wana ti moko musu olali boye baye kopibi yo tala na melo mo betaka ni felenga mutima pasi fort na loba na yo to briefer mission obiya munoko solo na evite na kombela na ngoza ozomona Mira Jericho na loba na kamba solo ofandi mo ofandi ma botali ma mutu boye o te solo franchement oyeba biloko po na ofanda kana otabo otali déjà mais alinga biloko te vano tali famille bote linga biloko te pola ndenga solo moto nani tonton Riz ngaso na bina ya na ya makambo ne 3 jours ezebele amukamate na loba na yo pona yebi ye loka na okamolela mba ozaba ya ozomo siko plan omina balusko mutu moko vandi ozobosa na ke ozoya kotutela mutu asali yo mabete ozomona bosangani bambolombolo mo bomibale oyo bouta bato bazala bajalelo ya Bellevue bata liboso mais fo botala baretroviseur ya vie na bino bokumisa ye mwana moke ya lotete na ye lelo so naza boye eza mpona mama wana lelo bino bozonga na ignorance mpona ofinga Bellevue bofinga Bellevue neti eloko na logique des choses bofinga Bellevue eloko nini Bellevue osala makambo emonana na miso ya bato papa yokanisi kobokola bano Bellevue abokolaka ayebi source na bango te ayebi baretombe nango te ayebi bafamille na bango te ayebi te mais Bellevue aza ozie kotangisa bana wana Bellevue lelo asali opération zongisa Ophéline classe oyo bango bakokaka kosala yango te ome ozoya kofinga mutu azolesa bamama veuve omona ata nzamba lolo akombattre yo batika Bellevue avanda yo beta tolo oza PDG apDG l'effort na yo on est fort notre lelo pozala na eza makila Bellevue ne betambola na banzoto na bango voilà soki ma basa tembe hein po mobala tembe kuna moni te so basa tembe mobala tembe bomona te kuna ngibala tembe baze beloki lo mobala soki baza basa tembe baza bashana na bango baboma ibala tembe baze bele yaya na loba na mobala tembe baza te bazali mobala tembe baza te bazali kana bom selamba mobala tembe aza te ya biso na to ma chérie mon frère to ela ka ba sac to boka makona biso na tunde moko ya na loba yaya na oyebisa yo basaka ngwe ya mikongo bakama basaka me na mibali baoyela ya sac à main biso na tuto ba sac à main na maternité bela production bana liboso eza bango OK ekoma na ya awa lobi la patronne mona mwasa boye tike écriture na défaut tomoni Viesilas mwana moke na lotete na ye yaya lelo vanda te fo finga Bellevue boni ba jasalite boye boni ba jasalite boye boni ba jasalite ba jangai boye voilà bino bolia Bellevue lia bino te bino bolia nini
ya Belleville. OK. Ozomona le karma ezali. Oui, le karma existe. Na oloba na yo ezali yo lia bonga Belleville Belleville lia ya yo te. Ozo problème Belleville ça sunga yo ata na $1 na ye. Lelo yo vanda te okoma anniversaire numéro 1 fille wana bo luka nini na vie ya Belleville. Non, laisse tomber. Voilà, merci beaucoup bien Kanzanga. Oyoka ba voice ou ba bimisa qui a Gomez. Mais tout le monde après quelques temps Gomez na page nae a fallu ba poste genre a commis a présenté ba esquisse nae en fait pas ya président Elombe et pas madame Belleville et pas ya Grâce Luzolo a présenté ba esquisse nae pas batouana. C'était dire quoi attends on tazo andimé présenter ba esquisse c'est que il y a eu l'eau mort peut-être oh ils a ciblé qui batouana nyo surtout et comment on niveau wana pourquoi comment on niveau wana et puis à tout le monde y a qui est plus loin à citer comment ya mutabimisa ba voice na bossa ni kombo na azolo ba ke ouais Siméon abi batonga ka mutu moko te batonga ka deux personnes ah obemisi ba voice ah oteki ba voice zana bisolo mobo nen au tonton Riche ngana pesa ka Gomez ba encouragement et puis non yebisa ye eza lokwa mutu na kati ya liziba betesa mai ntango ezoninga mutu nyonso oluka akwea na mai mais ezala mpe kaka na mokolo moko bato mosusu mpe bazwaka lobiko akwei na mai te nzambe atuni nasala na o nini baartime tomonaka ye nalingi namona Gomez asali nini amoni acomprendre na bana otonga na nani ozomona mutu lokola Simeon otonga na Simeon ma chérie mon frère aza mobali pour vrai mobali na balo likambo tala tonton Rice omoni vrai mobali vrai Joe ki songi eza biso basi eza normal et loka Gomez atonga inanga songa na yo bimisa ngo eza logique moi eza identité ba basi eza bana ya bana mibali te et moi mobali abenda mbebo makasa azo lia mbebo ota Vaseline ya net na mbebo comme ça mbebo rose o luka siko ni po banani balula mbebo wana voilà ositala esali nango Gomez eloko te o eza malamu eza ke Gomez a reconnaître na fautif Gomez avandi atali te na tout ici présent na ngai Elombe Libaku na betisi ya na ngai Ixi Peshanga eloko malamu na sepeli Belleville lobi mama ni mama umela na yo Gomez il y a le big Grâce Luzolo a PDT mais à lobby que c'est là alobi bien ngana za la voice wana alobi na posa grâce à beta non eza Luzolo a démontré kaza mobali yo kanenga lobi tete eza nanango eza alobi boy abi pona Gomez nenga lobi ke Gomez abana ko luka pona ko répéter ba phrase na wana te bona bo et puis ya ko loba nini abi oyebi mibali combien oyo Grâce Luzolo gangisa na flat na biso ngaku na oyo betele chambre tika ko ganga oza ko indisposer bato bengi pedalala eti eloko bomaka Grâce na Gomez asenga sima Grâce a lembi anti-tournage, mais il y a Gomez a dit Luzolo. Alana Gomez. Gomez a 50 ans à Sima. Soit disant bien que Nigeria Misutu. Excusez-moi, mais nous sommes au Nigeria. Nous sommes aux Akunate, au Malubaka. Parce que nous sommes en Afrique du Sud, dans le Nigeria, qui n'a pas habité. À 50 grâce à l'Éna Sima, grâce à Succès et Liboso. Et donc, on a bien les PD à moi. Si on a dit que PD, pour pas PD après ça Sima. C'est-à-dire grâce à mon bali pour kota qui est bien de bosso. Après ça film mon bimba ça pour ça tandis que quand à suba mususu. Donc je dis bravo à Grâce Luzolo. Pour kota ka les ça ka des boni wa ça. Que Grâce est obligé on a Gomez na Sima. Mbongo comme après ça ka. Pour ça ka des commoder na liste à film. Ils ont contrat film combo zo mbongo la langa. Na mbongo maintenant c'est personne quoi moi c'est koto liboso c'est l'autre. Grâce à vrai mobali parce que les dit bali on a fandi grâce à les ngaku no ke beta na porte ko lila malembe mais tout que non ba vérité nanango eza yango moni tanga lobi bongo moko leke chwa mayela sage abine ke les propos s'engagent que yemo
Yo ozoya kotraite mobali ya mutu, ozoya kotraite mwana mutu pede, tandis que grâce Luzolo aza na famille na ye. Grâce Luzolo aza na belle famille na ye. Mobali lokola grâce yo koya kotenir ye nini ke koya koloba na TV abima na Gomez. À quoi bon? Oyo epeso nini? Oluka nini na vie ya batu? Oluka ni pourquoi koya na TV koya ko ridiculiser batu ko même sa personnalité ya mutu? Mobali ya mutu, mais grâce à peine na ndimi te komona grâce Luzolo ko zanga chérie. Mais tant que vous avez traité mobali ya mutu PD. Obi mibali combien grâce Luzolo, nga zaka na point wana. Obi mibali combien grâce Luzolo. Et puis na suka nango ayeko loba kaka na émission neza. Abeza na mwana mobali moko bazaka mwa pembe mwa barbe bo. Abeza na mwana mobali moko baza pembe akata mwa barbe bo. Nani? Comme ne bani na R. Abina mona grâce au gangi ça y est. Pona nini kokeno luka makambu boye. Pona nini kokota na ba vie privée batu boye. Yo za fille de chambre, ça la chambre. Yango tel wana vraiment les abo ba ko longole te. Hôtel ngoza quelque part na Piccadilly, quand même na Piccadilly. Mais non. Franchement. Dabine bo sala système a kengili la toni. Hein? Bon ça le système a kengili la quand les abo ko za na machamba ba to kengela ba to nini. Ozomona. Tant aux temps ya rovana ya kotanga ko traiter bana mibali grâce ngaza na point ya grâce. Est-ce que Bianca yagola ko bana ba point ko bana na ba niveau ya koloba bon tu vois pas que c'est et là même si tu lobby que mutu azana problème ya mutu to mutana même tout temps azo comme na niveau ko tenir ba propos ya makasi bongo quelque part ça soit déjà et là mo et ça les maki azana assurance ebi makambo loba atala na loba no hein voilà. Yaya ata kutu soki nga na mona ki bango ba obima na hotel wana à quoi bon? Moi que YouTube ça m'a pas présent j'ai comme ça a ko piquer na ba crise na ko bana ilo bongo yo kanisi ndenga za bongo tango yo kena ngo ke grâce po ba soupse bimaka ba période mo be ronner la kanisa ka amour pona makambo ya banani makambo ya grâce Luzolo et bimana makambo tango sko yo na TV oza ko préciser na batu garçon aza pembe akata manef 0 faute comme ne ba na 1 otanga nani otanga nani bato yo zolingo traité PD parcours à vie na bango yo lekate bamono nzete ozomona moyo na TV pona kofinga bana mibali ya bongo mais pas jusque là tokende wapi ata kutu yo mta mwasa ngwa tembo za munoko obangaka te azela nini mais soki grâce Luzolo na keno parquet il faut na keno pire ba ni atelinga ma fimbo lokito ya soro fimbo libumu mais soki et bon soki grâce Luzolo à réagir c'est que ba propos ya golo examiner les propos est vrai bon tout comme pas pour y peut répondre parce que aza zo basé de côté il faut à se rendre il faut à comprendre que c'est ada père ya famille tout d'abord tant yo azana ba ndeko na ye azana ba belle famille na ye tant yo zo ya la télé pour tenir ba propos ya bongo quelque part nga en tout cas soki na yebi kana ça bien que na sala eloko wana te muto aye abana ko sala eloma o nga mo conscience na yebi ke na sala ka mote donc lokolo ngo bebisa image na nga sa eto keno non mais mon a qui des doigts ba nini ba luka ba kimia mais ça grâce à réagir te na makamwana c'est-à-dire que ils a vraiment comme ya gola zoloba ozomona pour omoni obeloko mo be tonton risque d'autre part il moment tali vraiment beau ata biso to loba mais to ko na ba niveau wana te yango to zoloba ozomona oui grâce Luzolo il faut ça wana est obligatoirement parce que réputation grâce nem de pour nani azane awate voilà tanga lobi ke nani Gomez abana ko senga asale soki ndenge nini Gomez ali banda mboka Gomez azawate ozomona et
piqué vraiment beaucoup plus Gomez, c'est pour Gomez année moisi. Mais tant que grâce à l'Elisa Rabana Mibal, ils ont des preuves ici grâce à l'Elisa Rabana. Justement, il y a un lobby, soyez grâce à se sentir lésé. Ronel, grâce à ce boutique qui Cambo, c'est déjà solo. C'est solo, oui, normalement. C'est boutique qui Cambo et Ronel, la grâce c'est solo. La fille, la dame en question, elle est allée trop loin. Oui. Mais oui. À quoi jamais boutique m'envoyer du Gabon? Comment? En tout cas, tu sais boutique, on sait que va reconnaître en gros. Ouais, exactement. Ozomona ena sensité yaya ata soki nga mutu na monango ata se bayaki na hotel na biso papa aussi lotanga bofuta nga mbongo d'ailleurs ils ont ya le roi okobinza ba secret wana libanda te parce que yaya okomobimisa banini quelque part azo salir magie hotel na bango aussi franchement yo za fille de chambre so omoni bato oyo yebi etali yo na nini ozo ko traiter mobali ya mutu pede Ronel azana fiancé na ye grâce azana chérie na ye mais tant yo zo ya ko luko bebisa mibali obesa personnalité mibali na bango oteni mibali na bango bazaba pede oya bango kuna bamona te ya tokende wapi tozapi tokende wapi boluka nini ya bango kuna bamona te ya bango kuna kutu eza ya soni makasi ya kosala kutu baje. Désolé de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train d'attendre cette émission. Toza toujours na bino tozali pe tokozala kaka. Voilà, un grand merci na Kolonzambe oyo a permettre que to kutana lisusu lelo ngana bino bandeko na ngai boyebe sala toujours bien tango na mona bino et puis bino pe o mona ngai bino tonton Arissa. En tout cas, merci beaucoup na Kolonzambe, sans oublier tonton de o azana sima caméra parce que il faut qu'on paye ça ba merci au ko fêter anniversaire na lobby. Nous avons fait des images qui sont comme la bino na banda pour la bino. C'est grâce à lui, tonton Deo. Et un grand merci à tonton Yam Siambe qui nous suit depuis quelque part. Et sans oublier tonton Prince Luamba. Et tant on a aussi cité tonton Prince, nous avons tonton Mundirba, nous avons tonton Tadingalapa, nous avons tonton Bob Molema. En tout cas, tonton a besoin de sortir la famille Libota. Et Yampaka. Yampaka. En tout cas, clin d'œil spécial à toi, mon vieux. Et sans oublier mon vieux Jerry Kobetox, Yakobe. Yakobe, en tout cas, merci beaucoup pour la petite. En tout cas, Toko Barana Diona, Batboli, les trop Yampaka. En tout cas, clin d'œil spécial à toi, Nabi Gozola, la depuis Palais. Et sans oublier mon ami Iris Ariel, les boss Ribem Bois. Staff Nanganyo, en tout cas, merci Mato Noming pour Nabino. Bon, continuez toujours à faire confiance et fidélité. Voilà. Un grand merci à Wilfa depuis States, mon ami Wilfa. Et là, je vois Lydie Moussanda depuis quelque part. Et sans oublier ma maman chérie Yvonnette Mafouta. Voilà. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec Bianca Zanga, Otromeka, Nae Kobeta Masolo tout au long de cette émission. Bianca a aussi déchaîné et là je vois mon vieux. Ouais, il s'en a petit nangai. Bianca lengi sangai. Vélo na bien habité. Na sala code na kanga tona fungula. Tu es à la va bongo. Ah, tu fais bien ça, bongo bien bongo bongo fait na ngawakafi.
Voilà. Vraiment. Bianca Zanga, bonne santé. Oui, bonjour tonton Aris, bonjour Naba Mélomane Nyos Balingara Biso, Biso Peto Lingara Bino, vraiment. Voilà. Et Naïmoko Poutine de le Critère, Bellevue Télévision, Maman Morote, Maman Raigoshi, Poutine de le Critère, Babi vraiment la reine mère, VIP international. Merci beaucoup à toi maman. Merci beaucoup na Dongole Santamba Versace. Merci à toi d'être laissé maman à Leslie. Un grand merci à Niki Lessa. Nifi Lessa Motema ya papi. Irène Kialuta Motema, Richard Nadi Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Izanga, Patricia Branco. Agence César Moko Adage Lubanda de Turquie Luanda, Turquie Paris et Païwapi Rose Megaza, Bibi Chimou Swamba, Ipoupa Décoration. Un grand merci aussi à le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à la maman chérie, à moi aussi. Merci à maman José Lussadissou, maman Annie Super, maman Annie Mputungoya, maman Gina Mabiala, je m'excuse, maman Sakina la grande H, mamita Dina, merci à maman Ewine, papa Godard Eliko, papa Alengi. En tout cas, famille Gota, vraiment, on est ensemble. Tonton Rissi, ma question à et puis bien. Voilà, merci beaucoup, Bianca Nzanga, Negana Lobaka, que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Les autres na film na biso sœur Marie Hélène Izadja en ligne na habité un mot par rapport ya film na biso sœur Marie. Donc film est vraiment sœur Marie zo le kakitoko qui est vraiment bien. Tout le monde sœur Marie Hélène vraiment zo la qui sœur Marie Hélène. Sœur Marie Hélène a somi dans banda kwa batu. Voilà. Akokota akokende ta déjà ndenga kende papa tiba bio. Olingna kangisa na courant. En tout cas, film est bien le kakitoko et puis tout le monde est chongange na Bellevue kuna bazon dongwana liba les aki à grande terre à la Gesho Bellevue ya kobeta coup d'état koti donc to éviter tout le monde yi ba kena yi pa pasteur papa Arbi ba moteno yango wana ba kena yi pona ko solo la bon to éviter bazo fixer Bellevue na papa Serge ba fixer date na bango libala to ndenge ni en tout cas to consommer film na biso vraiment ba to jamais dessus to kota na belle télévision to que nota la sœur Marie Hélène ozo mon mais ba to réclamer toujours à Simé mère à la deuxième saison mère ba to la deuxième saison ya Simé mère. Oui, ba consommer sœur Marie Hélène mère otala nanu otala ngo sima. Mais en tout cas beaucoup de belle télévision bozala jamais dessus banda sœur Marie Hélène la premier épisode 10e épisode aux jamais dessus. Voilà, merci beaucoup Bianca Nzanga, merci pour la précision surtout. Et un grand merci à mon ami Jean-Jacques depuis quelque part. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai en tout cas, ils ont vraiment bien pour l'émission. Il y a Fixé des stars. Voilà, Bianca Nzanga. Togo Zindambalamoro. On met toujours l'émission, tonton Rissi. On a tenu tous Zindambalamoro parce que Bablo, on a Bablo Moga. Il y a Boué Kaka. Ah, il y a l'icolo. Il y a Boué Kaka. Tokende. Voilà, merci beaucoup Bianca. Bianca Nzanga. Où t'es Rolanda Mira Jericho. Na Vesilas. Nde ba oloba bango nde ba PDG ba chaîne ezaka mibale. Bango nde ba PDG ya ba chaîne. Ba chaîne ezaka mibale. Donc na habité basali eloko wana basali allusion na chaîne ya Bellevue to elza elo moko rapport ezaki elo moko ekendeka na sentiment to moi message moko ya mokeza na kati ya makambo wana nyonso. Tonton Aris, tu sais dans la vie l'ingratitude est condamnable. Voilà. Pour ce moment là. Lelo soki tobeti tosali baloba nini soki tosali baanalyse toyana kota bamusicien Voilà. soki totali na maison soki toyeloka na bawenge nano soki totali oyobi ezaka bana wera nde bato baza ozomona ezaka na bana wera bato baza
pe na bana wera ngope ezaka na mwana moko mutu aza peut-être na koloba reconnaissant oyo lelo azaka poli surtout si papa na biso héritier moto na tembe Goga ozomona Goga depuis akita Wengler au grand jamais omona Goga aza un grand liboso a Weranson ozomona soki ozongi mpe mwa ndambu lelo faire rigole aye ko reconnaître mais faire rigole atraitaka wera vie jaloux ozomona sikoyo il faut koyebaka suks yaya yo yebana te bazalaka na groupe Simba bayebana te ozomona bayebaka bango te sikoyo oyeba mutu moko bafongoleli yo motema apesi yo makambo lelo oza oyo oza yaya basala polémique na mama te mama aza mama ozomona mama kotikala mama bameziraka na mama te mama kala azalaka te lelo toza na bambongo mingi komo oza na bajet privé ya yo moko wana suki obimela yo koignore moto abimisa yo yo ozalaka na chaîne te lelo basali basoutenir yo baparene yo ozomona lelo mosusu peut-être oza wana moza na suki ya motu moko boye yango moni nzambe mwa mabino musika eza te bosukaka wana ti moko musu olali boye baye kopibi yo tala na melo mo betaka na esalanga mutima pasi fort naoloba na yo to briefer mission obiya munoko solo na evite na kombela na ngota ozomona mira Jericho naoloba na kamba solo ofandi yo momo ofandi mambo otali ma mutu boye oteye solo franchement oyeba biloko mpona ofanda kana otali déjà alinga biloko te ovanda otali famille boto elinga biloko te mpona ndenge solo bato nani tonton ris ngaso na bina ya naya makambo ne 3 jours ezebele amukama te naoloba na yo mpona yebi ye loka na okamolela mba yaya omina balo siko motu moko avandi ozobosana ke ozoya kotutela motu asali yo mabe te ozomona bosangani bambolombolo mo mibale oyo bouta bato bazala bajalelo ya Bellevue bata liboso mais fo botala baretroviseur ya vie na bino bokumisa ye mwana moke ya lotete na ye lelo so naza boye eza mpona mama wana lelo bino bozonga na ignorance mpona ofinga Bellevue bofinga Bellevue neti leloko na logique des choses bofinga Bellevue lelo nini Bellevue osala makambo emonana na miso ya bato papa yokanisi kobokola bano Bellevue abokolaka yebi source na bango te ayebi baretombe nango te ayebi bafamille na bango te ayebi te mais Bellevue aza ozie kotangisa bana wana Bellevue lelo asali opération zongisa Ophéline classe oyo bango bakokaka kosala yango te ome ozoya kofinga mutu azolesa bamama veuve omona ata nzambe alolo akombattre yo batika Bellevue avanda yo obeta tolo oza PDG na effort na yo on est fort notre lelo kozala na eza makila Bellevue nde tambola na banzoto na bango voilà soki ma basa tembe hein po mobala tembe kuna moni te so basa tembe mobala tembe bomona te kuna mibala tembe baze beloki no mobala soki baza basa tembe baza bashene na bango baboma mibala tembe baze bele yaya na oloba na mobala tembe baza te bazali mobala tembe baza te bazali kana bomse lamba mobala tembe aza te ya biso na to ma chérie mon frère to ela ka basaki tokobwaka makona biso na tunde moko ya na oloba yaya na oyebisa yo basaki yango ya mikongo bakama basaki ya me na mibali baoyela ya saki ya me biso na tuta basaki ya me omona bakanga bachaine na bango to ndima sala kanga chaine wana mpo na makasa Bellevue na maternité ya Bella production bana liboso eza bango ekomwana ye awa alobi la patron na mona mwasa boye te atiki écriture na défaut tomoni vie silasi mwana moke na lotete na ye yaya lelo oyo ovanda te fofinga Bellevue boni baja salite boye oboni baja salite boye boni baja salite baja ngai boye bino bolia Bellevue alia ya bino te bino bolia nini ya Bellevue ozomona le karma ezali oui le karma existe naoloba na yo ezali yo lia bonga Bellevue lia ya yo te ozwa problème Bellevue mso asunga yo ata na $1 na ye
lelo ovanda te okoma anniversaire numéro 1 fille wana boluka nini ya vie ya belle vie. Non, laisse tomber. Voilà, merci beaucoup Bianca Nzanga. Bianca, toko dans la deuxième sujet na biso oyo ezali bongo affaire ya ba voice. Tokaki koyoka ba voice ou babimisa ki ya Gomez. Mais tomoni après quelque temps Gomez na page nae a fallu ba post genre commis a présenté ba esquisse na en fait et pas ya président Elombe et pas madame Bellevie et pas ya Grâce Luzolo a présenté ba esquisse na et pas Batouana. C'était bien quoi, tant on tazo andimé à présenter ba esquisse, c'est que il y a eu moro peut-être oh ils a ciblé qui Batouana nyo surtout. Et comment on a niveau wana pourquoi comment on a niveau wana et puis à tout le monde a qui est plus loin à citer comment on a mis ba voice na bossa ni kombo na alors que ouais Siméon abi batonga ka mutu moko te batonga ka deux personnes ah obemisi ba voice ah oteki ba voice zana biso lo moko nen au tonton Riche ngana pesa ka Gomez ba encouragement et puis on yebisa ye eza lokwa mutu na kati ya liziba betesa mai ntango ezoninga mutu nyonso oluka akwea na mai mais ezala mpe kaka na mokolo moko bato mosusu mpe bazwaka lobiko akwei na mai te nzambe atuni nasala na o nini baartime tomonaka ye nalingi namona Gomez asali nini amoni akomprendre na bano otonga na nani ozomona mutu lokola Simeon otonga na Simeon ma chérie mon frère aza mobali te po vrai mobali na boyo likambo tala tonton Rice omoni vrai mobali vrai Joe kisongi eza ya biso basi eza normal et le gars Gomez atonga inanga songa na obimisa ngo eza logique moi eza identité ba basi eza bana ya bana mibali te et moi mobala bena mbebo makasa azo lia mbebo ota vaseline ya net na mbebo comme ça mbebo rose o luka siko ni po banani balula mbebo wana voilà ostala esali nango Gomez de l'autre côté o eza malamu eza que Gomez a reconnaître na fautif Gomez a vandi atalité na tout ici présent na ngai Lombe Libaku na betisi ya na ngai Xi Peshanga eloko malamu na sepeli Belva lobi mama ni mama umela na yo Gomez poto moni Liliane Yabola a Poiti bino olandaki mission na saina leke chu tuti ba border ma sécurité bien ka na biselo mo boye omoni mwasi foi boke na mwasi ma propos mususu olingo ye nango na TV faut comprendre que bato batala biso ce sont des responsables ozomona babilo mususu na oluka na tenue na loba bato wana baza na baparents na bango et puis baza na barelation na bango ntango yo ozoya na TV otraité Grâce Luzolo PD oza kwasi ozokanisa nini ya lobi Grâce Luzolo aza PD te mais alobi ke Zela alobi bien ngana za la voice wana alobi na posa grâce à beta non eza a démontré kaza mobali yokanenga lobi te eza nanango eza alobi boy abi pona Gomez nenga lobi ke Gomez abanaki koluka pona ko répéter ba phrase na wana te bona bo et puis ya loba nini abi oyebi mibali combien oyo Grâce Luzolo gangisa na flat na biso ngaku na oyo betele chambre tika ko ganga oza ko indisposer bato nanango eza yango moni tanga lobi bongo moko leke chwa mayela asage abi ke les propos s'engage nous avons traité mobali ya mutu ozo ko traiter mwana mutu PD tandis que Grâce Luzolo aza na famille na ye Grâce Luzolo aza na belle famille na ye mobali lokola Grâce yo ko tenir ye nini ke ko loba na TV abima na Gomez à quoi bon oyo epeso nini oluka nini na vie ya batu oluka ni pourquoi ko na TV ko ridiculiser batu ko même sa personnalité ya mutu mobali ya mutu mais Grâce ape na ndimi te komona Grâce Luzolo ko zanga chéri mais tant que ko traiter mobali ya mutu PD obi mibali combien Grâce Luzolo nga azaka na point wana obi mibali combien Grâce Luzolo et puis na suka nango ayeko loba kaka na émission eza
abeza na mwana mobali moko bazaka mwa pembe mwa barbe boye abeza na mwana mobali moko baza pembe akata mwa babarbe boye komone bani na r abi na mona grâce akogangisa ye mpona nini kokende oluka makambo boye mpona nini kokota na bavie priva bato boye yo oza fille de chambre asala na chambre yango telu wana vraiment neza bakolongola te otelango eza quelque part na Picadilly ekangami na Picadilly mais non franchement na bino bosala système akengili na to nini bosala système akengili na kaka nde eza boda kozala na bachambre bato mpona kokengelaka bato to nini ozomona ntango ozwi temps ya kovanda ya kotanga kotraite bana mibali grâce ngai azaka na point ya grâce. Est-ce que Bianca yagola ko bana ba point ko bana na ba niveau ya koloba bon tu vois pas que c'est et là même si tu lobby que mutu azana problème ya mutu to mutana même tout temps azo comme na niveau ya tenir ba propos ya makasi bongo quelque part ça soit déjà et là mo et ça les maki azana assurance ça ebi makambo loba atala non loba no voilà. Yaya ata kutu soringa na mona ki bango ba obima na hotel wana à quoi bon moi que YouTube ça m'a pas présenter comme étant ça loba ko piquer na ba crise na ko yaya bon yo kanisi ndenga za bongo tango yo kena ngo ke grâce pour ba soupçon bimaka ba période mo be ronel akangisa ka amour pona makambo ya banani makambo ya grâce luzolo et bimana makambo tango sko yo na TV oza ko préciser na bato garçon aza pembe akata manef 0 faute comme on est bana otanga nani otanga nani bato yo zolingo traité PD parcours à vie na bango yo lekate bamono nzete ozomona moyo na TV pona kofinga bana mibali ya bongo mais pas jusque là tokende wapi ata kutu yo mto amwasango atembo za munoko obangaka te azela nini mais soki grâce luzolo na okeno parquet il faut na keno pire bani atelinga mafimbwa lokito ya solo fimbwa libumu mais soki et bon soki grâce luzolo à réagir c'est que ba propos ya golo bizamno les propos est vrai bon tout comme pas pour y peut ko répondre était parce que aza zoba c'est le côté il faut à se rendre il faut à comprendre que c'est ada père ya famille tout d'abord tant yo azana ba ndeko na ye azana ba belle famille na ye tant yo zo ya la télé pour tenir ba propos ya bongo quelque part nga en tout cas soki na yebi kana sa bien kana sala eloko wana te muto aye abana ko sala eloma o nga mo conscience na ngebi ke na sala ka ngote donc lokolo ngo bebisa image na nga sa eto keno normalement na qui des droits baye ba nin ba ba kimi mais ça grâce à réagir te na makambo wana c'est-à-dire que eza vrai makambo ya gola zo loba ozomona po omoni obeloko mo boy tonton risque d'autre part et moment otali vraiment boy ata biso to loba mais to kokoma na ba niveau wana te yango tozo loba ozomona oui grâce luzolo il faut asala wana est obligatoirement parce que réputation grâce nem de pour nani azane awa te voilà tanga lobi ke nani Gomez abane ko senga asale soki ndenge nini Gomez ali banda mboka Gomez azawa te ozomona et piqué vraiment beaucoup plus Gomez c'est pour Gomez année moisi mais tant on yo kende que grâce à l'Elisa Rabana mibali yo sont des preuves ici grâce à l'Elisa moi mobali au monde justement to lobby soki grâce à se sentir levé na ba propos ya nani wana ko loba Ronel grâce à ce botiki likambo be c'est déjà solo c'est solo oui normalement parce que botiki likambo yo Ronel la grâce c'est solo la fille la dame en question elle est allée trop loin oui mais oui akoyi jamais kotika mambo ane ka bongo comment atika ngote so batiki ngo seke ba reconnaître ngo ouais exactement ozomona et la sensité yaya ata soki ngamutu na monango ata se ba yaki na hotel na biso papa aussi le temps ba futa ngambongo d'ailleurs il faut le voir ya le voir okobinza ba secret wana libana te parce que toi okomobimisa ba nini quelque part azo salir magie hotel na bango aussi franchement yo za fille de chambre so moni bato oyo yebi etalio na nini
ozoya kotraite mobali ya mutu pede Ronel aza na fiancé na ye grâce aza na chéri na ye mais ntango yo ozoya koluka obebisa personnalité ya mibali na bango oteni mibali na bango baza bapede oyo bango kuna bamonaka te yaya tokende wapi toza wapi tokende wapi boluka nini ya bango kuna bamonaka te yaya ya bango kuna kutu eza ya soni makasi ya kosala kutu bajete ya soni momo otali okomotiasaki mobandi papa mpo anolekisi na nzela oyo tozala na matanga ya nani ya Diana Makila na leli makambo na ngai bade bayebi yango na butu omote bato nyonso bali bayoka elongo yo katano tokeso mpa baplante na vandi ma na leli na tali so mpa baplan nde balekaka nete na émission so mpa baplan na vandi siko natali mwana mobali ya monene boye na vandi koto natali mwana mobali ya mokema ya libumu ekovimba makolo komokoma x bakoloka ata soni te bazotyana makolo na matanga bato balali bato mosusu balali oyo atie likolo kasi barezi na nani na dekarite oyo azwi likolo matisi mpa moninga okuna azwi likolo matisi mpa moninga wana bolali yaya bato toza na matanga kote kuna bade oyo bakomonte nga mpe kuna na cinquantenaire na inde 3 nga mpe ana kosenga kaka de yo tindela nga image bopesanga kaka image boye na boye kuna makambo ekosalama na matanga olobela yango te makambo kuta soni oyebeli na miso ya bato me kokosela un bon tonton lokola Grâce Luzolo makambo un bon tonton lokola Ronel Kosi mobali oyo ya lèvre rose oyo mwana ya mama na ye na papa na ye oyo okoseli makambo na to otraite bango mpo na nini yango omoni leketi tema lekaka bango na mayele ya bika le propos atikeli bango po atuni question te na sime koyinda oui atuni question te ye tellement mimonaka ye aza gogan ye aza totorino moto na tembe asuka da na prison mwana mwasi ozwa susu deuxième convocation prison lisusu mozani dokise ve bebi bien kazo confirmer le eza janko naoloba na yo Grâce Luzolo na Ronel so batiki makambo baseke eza ya solo seke ngai mpe na banobenga ngai mpe na bana kobenga kaka Grâce pede na longoli tonton Grâce na longoli tonton Roro nabenga bango su bongo te seke na tie bango couple Ronel et Grâce Luzolo meilleur couple de l'année bona oloba nini il faut Grâce Luzolo il faut telemela likambo il faut esila mwana mwasi alekisi koyaka na bavi priva bato makasi boye mpo ya nini yo moko teka tika oyo na defi bapasola yo Jimmy Lumbondo azwi yo nani sikoyo avanda atya makambo noka moto aza te koyaka bavi priva bato mpona nini te natalisi ye papa monaka ye mpe basala ye moleka nzulama sikoyo bato babetaka masolo eza te babombaka ye bongo saka tola benga na bango mpo ya nini conteneur elingi baluka ndeni otika bato bafanda so bato lelana nokoleka te olinga oleka ozaza onyati lokolinga oleka beneni aloba nani abenga na bango mpo ya nini conteneur ezobina diemba biloko conteneur ya nini ya saratola biro ya saratola ezaka na première rite sokoyebi na diemba biloko ta ndenge na ndenge nini so mpa baplante ye toleka te wanenana mwana libebi ti nani wana ya gola ti yena nani na Jimmy Lumbondo balosa makambo kuna mo saratola abenga na bango poani ntango saratola ayaka na bapropos oyo alia te poani barépondre saratola mpo saka amonaka abi te mwana tia bavideo wana ete mpo na kati ya conteneur bakamera cache ezalaka ti abisiko mwana ye na bavideo wana eza te peut-être mpo na justice baya te mpo na nini mpo bayebika so bameki po pour le moment mpe saka mpe akotyango nini akotyango mpe akolekisa mpe ata na tiktok soko asala ngo te mpo na nini atalaka papa Diego nde moto aboyaka ozomona me yo ye na te fofinga Grâce Luzolo soko otiki makambo oyo Grâce soki oza pede ya solo
Ok. Grâce à kolalisa makambo te ifate po Gomez azane ate. Te azate. Ozomona Gomez azana Kinshasa te Gomez ali banda mboka. Gomez maloba muto oloba neza Grâce Luzolo. Pour ba traiter yonde PD. Oyebi mi badi combien Grâce Luzolo lelisa. Moi mon baloyo Grâce osalinga nzoto balini. Mais place moko ayaki oloba kalbi non grâce à ça mobile solo pour Gomez à nous lingaka kokende na propos wana te propos neze lokote mutu na mutu azalaka na ba sentiment na peut-être msu Gomez amona ki sentiment neza bon fa na te na sima ozomona eza ye voilà okodi me on te Gomez a moisite oyebi mibali combien grâce aux zola lelisa ngana zaka wana yo la linoka wana ozo ebi mibali ko atala Grâce soko tikili kamboyo ngana loba na yo oyebi mibali combien Grâce Luzolo lelisa batika te ya voilà soko tikili kamboyo na Ronel siko ya mabongo ozomona ngana zo protala ya na loba no moninga na protéger ba produit na biso abela parce que tonton Ronel quand il joue na bela on sentit que moto pesa ki yé moi mon bal a joué voilà ozomona et ça c'est que les bité parti ni oyo ngana ko mona Ronel a PD na monité voilà c'est un bon tonton ozomona tali Grâce Luzolo mon bal a bras bongo ya pour mona siko pour mona Grâce Luzolo azam mobali tala ba base na yiba no sana na baby donja on comprend que mobali ye wana za wana oya kotote Grâce babi combien de mibali oyo lelisa nzoto malili Grâce likambo so tiki yango combien de mibali oyo lelisa mobali moko te mais combien de mibali Grâce ya c'est ko kota na bango o kota na bango ebele na hotel wana ya banani ya hotel eza na matongi na sima Piccadilly Grâce portant na hotel wana plainte balandela client balandela service na bango si banda ko porter hotel plainte balandela mona musana bango po mukolo msu mukolo fata atala ne émission te ibi bata na manifeste ba kombo ekota ki wana bayeba ba sa so asala ngote sekete solo voilà vous avez raison et na mona le belo merci. Voilà, merci beaucoup Bianca. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Question. N'est-ce que la question moi Yasuka. D'habiter. Bosi mot d'ordre. Boya bolia soso to ezali. Ma pesi opeso solo boyo ya soso. Ngata kuisi na dia kata. Et surtout ba partir ka makolo. Na dia kata. Kama nanga Julia yebi beni pala ba yebi ke ndia ka sosote ba yebi ke ndia ngai na lo ban tonton risinga na za fanatique à Thomson JT yo à Thomson nga Thomson soso boy quiz ndia raté ngai Thomson ne fanatique na nga surtout mungusu ndoko opesa nga ngokindoki mais soso kando lamba ke tepa na yo mumsisa voilà surtout partir lokolo so ndai na yo pia kaka lokolo papa bazo ekota tena mnona ngai bande nini. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga, ça a toujours été un réel plaisir de t'avoir sur ce plateau. Vraiment. Na habité ba dédicace na batu nyo surtout oyo balingaka et puis message no ropé ça na batu nyo surtout message clé na ngai za Grâce Luzolo. Combien de mibali oyo lelisa Grâce yo la liga wana Grâce tala respect na benga ko tonton na biso tonton famille Bota tonton Roro na pesa kabino ba valeur ba tonton na biso mais tala ne réputation ndenge beba Grâce na yo kasango comme ma parquet te Grâce kokene présentant que de pire ali a Fimbu kokene place musute mais maye na pire ba beta ye Fimbu ya monoko pa lapa mobali ya moto que de traiter PD Grâce oyebi belle famille na combien bato ba otala yo oyebi famille moi si na combien Ronel ba olanda be mission wana ba seme ki na bino ba bona ba za ba bona le kechu
siko baota mibale baleki na bango mibale baya na bango batraite bango bapede grâce otiki likambo eza ya solo yaya grâce telema likambo mbote opesa te yaya napesi ve nanga tito d'Acosta mbote Jean-Paul Kapinga motema mama nasi et Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala merci beaucoup na mauvais propre tito d'Acosta merci na Johnny le Makarim Kilo à Congo 10 fois belle merci na tonton Prince Luamba mais grâce so tiki likambo ce que c'est solo. Voilà, c'est ici que nous bouclons la boucle de cette émission. Un grand merci à Deo qui était derrière la caméra et sans oublier tonton Yamsi Yambe qui nous suit depuis quelque part et sans oublier tonton Moon, tonton Prince Luamba, tonton Bob Molema, tonton Jerry Kobetox et coach Demer. En tout cas, clin d'œil spécial Nabino. Là, je vois nani komo ekiminga ya naleki komo na ekiminga la di chemise à faire comme la Julia voilà à Julia et sans oublier Yampaka Lingomba tu spécial à toi et là je vois mon ami les boss là je vois mon ami les boss Ribin Boaboa Wilfa depuis États-Unis Lydie Mukanda depuis quelque part et sans oublier toi mon petit frère Eli ça voilà Rema clin d'œil spécial à toi et Daniela Malala en tout cas bah staff nanganya merci na bino prochainement au revoir.